Manike tala Alima mama mobokoli ya Prince Babia na Anandoka. Manik de John soki na keluka Alima na Tina. Alima atika Prince Babia na 17 ans. Prince Babia azalaki na 5e humanité. Alima atiki Anandonga l'éducation à bien. Kuna na beau marché bisika baza kokola na famille ya Alima. Sikoyo baza na bango bien. Mais la nangai oyoka makamu. Surtout na moment oyo Manik de John. Ozana ba moment difficile. Atoko lobango te. Ekomona na kaka. Wana ba moment difficile. Yango na yeli yo belle mère. Ya bana na yo. Potango yo lobako bokola bana na yo. Batu bazwaka bande babota magiti bakomboy. Yo mutu alaka na bango. Wana Jonathan no? Mais Prince Babia na Anandonga te. Jonathan na mwana ya suka Thompson. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko babolingo. Soki lelo tokosolola. Oya biso Manik de John pambate autaki poto. Tango nano aye poto te Manik de John, en tout cas pona ngaya alaki bien. Tango aye poto azongi. Donc makambo ya pe différent. On dirait tango nano aye poto te esaneti bayaki poto bazongi. Sikoyo ayaki poto azongi. So botali na image, na comportement, na elobeli, na ba émission, d'avance kote ba émission, bato ba oyamba, ba komi rare, le ba Congo liziba. L'Afrique elengi asu na plaster, otali pe tentira Manik de John, ba filma kaka na bémission.
osala kamera ye moko na TikTok donc ozomona neti nalwaki poto te surtout poto na ye ya liboso yango aye oyo ya réel poto wana mosusu ezalaka imagination bandeko na ndenge ya solwa Manick de John poto akala aya te soki aloba na biso ayaki vacances na bapara na ye nalingaki na ndima me lokola alobaka atanga école primaire na Louvain aye kotanga lisusu na lycée na Liège bandeko ata yo soki olobi oluka otala soki eza ya solo okoluka na yo wana ntina te Manick de John aexplike yo kaka na basite internet ya bekole wana bafoto ya bane ebele ezali ya bana oyo batanga kuna fo koyeba biso wana na poto ebandi lelo te ebanda wuta kala ba 60 ans bakangaka toujours bafoto ya ekole ya classe chaque classe eza na bafoto nango na bana chaque année alors botala Manick de John age aza nango botuna na bino ye te bolongoli ba age ne botie age ya okota ekole primaire boke na Louvain bokomona ata foto ne moko te na bane wana tu bokotala tia kokóma na 12 ans botali age ya 12 ans ti basilisaka lycée na Liège bokomona foto ya Manick de John ata moko te surtout fo bokende balycée ya époque oyo ezokoncorde na age na ye azalaki ya lycée bokomona aza te donc na poto azala te alors Manick de John banda ana ndonga na Prince Babia bakoma na maboko na ye ata tokomona Prince Babia bo Prince Babia te Prince Babia koli ba miskle Prince Babia koma kolata kitoko Prince Babia ba relation me bandeko wana eli toujours en bref to en grosso modo et ali Prince Babia le vagabond na bengi vagabond te me comportement wana eza ya bavagabond ya bavoyou tout d'abord tous les musiciens ntango balekaka balobaka ke bakomona bango bavoyou parce que barepresentaka comportement image ya bavoyou ya bavagabond wana Prince Babia ntango azongi mpa na bango akei epai ya Manick de John banda aya Prince Babia ali moto ya réseaux sociaux ata ye moko alobaka te tata mwasi alobela ye mama alobela ye babundela ye bazongisela ye wana ana ndonga alaki moke ana ndonga kokola koli abakisami 4 ans likolo likambo oyo asalelaki biso mpo makambo asalaka tomonaka te
toyebi ka mama nalobaki akoma chanteuse ye pa ye boyemba me tomonaka ye te mokolo tomona ye bakangi ye na bapolisi ayaki po atya tata mwasi nembeli bitumba famille siko bana wana tango babia nana akufi te balaki bongo te mokolo babia akufi balaki toujours na comportement différent bana moko timide bana moko baza na baprojet ya kotanga kaka ni baprojet ya kokoma bachanteuse to bamusicien te loba baaki na baposa kokoma bajournaliste wana yaka vision ya bato ebele kuna na Congo to bapoliticien bandeko en brève babia ndonga ana ndonga bavandaka na Manick de John mais éducation bazali édike bango moko mpe na mokili wana bondimela ngai Manick de John aza wana mpona ko s'inventer komilakisa aza mama moko jeune mwana na liboso ndima te mwana ne okanisa leki na ye otali ya mibale aza na bana bakola bana a bonne santé bana moko kitoko alors aezitaka mpe te abeta tolo ye moto abokoli bango bana 4 wana bokoli bango ti bakomi boye ntango akoloba mpe bato bandimi yango nabimisi alima oyo azala mokolo babia le père atikaki biso oyo ayebi réellement makambo nini elekaki na kati ya ndako wana soki mpe histoire na bango ezalaki neti ya labrine eyebani te soki mpe ezalaki accident modele ye alobaki ndenge mpe labrine azoloba toyebi te soki mpe bagarson balaki wana soki balaki moko makango neti ya labrine toyebi te eloko nde toyebi alima azala na matanga na ngola na chez Monique akima te azala wana lela matanga epanzana azonga Kinshasa atika Luanda azwa mbongo na ye ekonomi azalaki nango na mbongo bato bapesaki ye na mbongo mpe babia atikaki mpo bandeko fo koyeba babia azala mpiaka te ata bato balobi ke tokoma komona babia akomi mpiaka bisoko tobanda koyede mobali moko te azalaka na mwasi na ndako mwasi atekaka te afutaka ndako te makambo tu te yazala mpiaka mobali wana azalaka na mbongo mpe azelaka mbongo teke par hasard ekoyela ye 30 te mpo soki akoki te akozonga Kongo akolinga soni te donc azalaki mpe na mbongo
alima lokola pe bato bakotiaka te na mbongo ya babia bakoloba alaki mpiaka tala mpenza abetelaki. Alors alima kozwa yango azwi na oyo ye na oyo bapiaki ye akende Kinshasa, akomi na Kinshasa pa ya bapara na ye, pa ya babokolaka Prince Babia na Nandonga. Kuna nde alima akoloba verite, akobomba eloko moko te, akoloba na oyo na nalobeli biso te, oyo kaka ye ayebi pe alobelaki na fami bato nyonso te, kaka moto moko to mibale oyo baba responsable na ye batali dimension makambo, batali ki alima alaki ye moko na ndako wana te, bagarso mosusu balaki. Alors balobi kende Lubumbashi, awa oza en sécurité te. Lelo alima akende Lubumbashi avandaka en sécurité. Prince Babia Anandonga bangwana bazonga na famille. Famille o bazonga kuna bato bazali pona kopesa bango éducation, bango moko bakrea ba éducation ya bango ya balabala. Bazali pe bato monde ya musique. Mama pe akoti na réseaux sociaux. Succès pe réseaux sociaux goût nelengi. Ebongisaka bato mémoire. Obosani responsabilité na yo. Kaka ko se vanter. Alors, Prince Babia azoko ase redike ye moko. Azwi éducation mingi ya balabala. Aponi ya malamu ebele bandeko. Aponi ya mabete ya malamu. A se lancer na carrière musicale. Anandonga pe azwi éducation ebele ya malamu. Na mopanzi pe ya mabe ezali yango azalaki na mbeli na loboko. D'après bango, Manik de John mutu akolengela bango te, bango nde mutu bakolengela Manik de John, po mama azalaka kaka moko. Kasi na mituna bango bayebi teke, mama amonaka bana bazali 4. Soki moko akei to abebi azwi likambo, na tikali na bango 3. Mabende so na tikali na moko, Thompson. Dans Manik de John, ve na ye, azo kalikila mwezo kende pe nenga lingi. Bon, ndenge penza lingi mingi te, pa zora ba shikot. Me bana, ba vina bango ekendeke. Bango moko ba responsable. Ata ba vandaka na ndako pa Manik de John, ata lambaka fufu, ata ba benga ke mama. Okoroza na mama to papa na ndako. Mais aza n'a rien à voir na éducation na bino. Azaka neti papa lupango, mama lupango, chef à quartier, babiloko bongo. Yango na bimiseli bino alima. Mama mobokoli ya Prince Babia. Azongisa Prince Babia na famille comme étudiant.
ya 5e humanité. Etikalaki ane moko po azwa bac. Anandonga alaki mpe na kelasi mpe mwana mayele. Epai alima na famille na ye bazongiselaki bana na eta ya bien na condition ya bien. Yango nalakisi bino lisusu alima. Pe alima na Lubumbashi azali toujours tranquille, posé. Aza toujours innocent na liwa ya prince, non, ya Babia le père. Prince Babia wumela na mokili oyo Nzambe abatela yo. Jonathan wumela na mokili oyo Nzambe abatela yo. Anandonga lokola na Thompson. Ga papa robo na sukisi awa. Mbala liboso na lambi pondu epimi penza kitoko banda kolamba na lambi pondu modela boite. Chikana Kalinga Thompson na Mupanzi. Ciao. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi baccessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya combat, congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na ça kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger, donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.